Shalom, peuple de Dieu, au Bozakolanda Biso, partout dans le monde entier, Belgique, Paris, Canada, Amérique, Afrique, Tika ete kimia na mokonzi et bilabino obisika bozwami. Lelo, Bokolanda Biso lisusu na tranche na biso émission, au Bolanda Biso chaque samedi, et longo na Proverbe 30-30, toye la rapino ba révélation, makambo ebele. Alors, lelo, Boko Pambola Malisusu. Bonjour, Proverbe 30-30. Bonjour Bandeko Batali, bonjour Maman Bena. Ok. To sepeli suko yambayo na émission Oyo Bandeko Balandaka biso chaque samedi ensemble na yo. Alors toko kende vraiment musika te toko sepela bandeko na biso oyo bobengaka biso bolandaka biso na pesi bino nano longonya pe bambote kimia na mokonzi bila bino na ba famille bamituna na bino botunaka biso et puis na ba vidéo to salaka bandeko belé to landaka ba commentaire o boza ko salango na site na biso www.sentinelle-tv1. Vraiment nzambe aza na bino elongo. Alors le messager toyebi na ba émission to sala na site na biso bato belé bazo pambulama et toyebi ke chaque ndako na ba émission za ko sala baza ko landa yo. Et puis toyebi chaque jour au salaka presque 2 vidéos, tam sous 3 vidéos et nyonso wana baza ko landa. Et mingi ba musu baza ko loba soko zo sala ba vidéo wana ezali po ba o zwambongo na YouTube tout ça na ebité point de vue na o ezani parce que ebele toto mona ba réaction na bango nde bazo ko pambola na message o zo mimela bango. Bon, merci na bandeko nyonso bazolanda, merci na bao bazotuna ba question, eza malamu kotuna question poswa réponse. Alors ceux qui bato balobi ke to sala ba vidéo pour tozwa mbongo na limité puisque mutu o azosala ba vidéo akotia ba nzembo te. Mais bon mona kenga na tia ba nzembo. So sotie nzembo mutu songolo vidéo wana sorry okozwa mbongo na ngote. Alors bato balobi pourquoi nazosala ba émission mibale misatu. Réponse eza nango na psaume. Mikolo kutu nango linga bobenga nga psaume 1:1-4. Liboso bobenga nga Proverbe 30-30. Moi au mobimba titre okoma na me bobenga nga na psaume 1:1-4. Natanga onan. Heureux l'homme qui marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Donc, nga nazalo kola moto oyo alomani pembeni na ebale. So za pembeni na Nzambe, mibeko ya Nzambe, omedita yango liloba na Nzambe, ekomi partage na yo, nyonso kosala ekosimba. Nasala 3, nasala 4 émissions, chaque jour bato bakotala pe bakosenga plus parce que nazali kotambola na mozali sali commencer. Voilà. Et mingi tango do sala eza selon yo ou ezali selon pour ça Nzambe dans le besoin de peuple de Dieu aux akomela ba. En fait, nasina expliquer likamwana les messagers et son message. Chaque époque Nzambe apesaka message pour na peuple na ye. Nzambe akokita te. Chaque génération Nzambe aponaka prophète moko, mosakoli moko, messager moko na message songolo pona posa ya peuple. Posa ya Nzambe na lobaki tango ndeko ya mwasi akufaki na lobaki ke liwa o Nzambe permettre ngo na sali vidéo po Nzambe alinga lobe l'église na ye ezali na égarement. Alors église ya Congo eza na égarement na ko loba même que na Congo église ezate. Na Congo église ezate parce que bato oyo so bazali bato Nzambe bizale po Bible lobi trouyer ba bango na bizale na bango. Bato bazo soutenir ba criminel, bato bazo soutenir ba génocidaire, bato bazo zo mbo mosali na Nzambe azaka corruptible te. Mosali na Nzambe ali akakaniaka te. Mosali na Nzambe azali o azaka pembe na peuple, o abatelaka peuple na mabele na ye. Neti ba Néhémie, neti ba David, eza la Bible. So basali na Nzambe bakomi sima ya ba Rwandais po bapesi bango 50,000 100,000, il a dit que peuple wana ba na problème. Ngomoni Nzambe asisité biso poto ya koloba o to so ba ngomoni peuple ndimi pe peuple et accepter biso ngona boka moté
soki na bandako nyonso tu na monde entier lelo bazolanda proverbe na Sentinelle TV. Donc eza ngonga nzambe po bato wana balandanga po na koseka te, balandanga po na kosala po eza na bato mosusu na place alanda message azolanda ba faute d'orthographe, na place alanda message azolanda lataki boy, na place alanda message azolanda lobaki boy. Non, landa nde message nde important, message nde ko sauver. OK. Neti po mosusu oti koloba wana na bandeko mosusu esenga na biso tolanda message mais tolanda te o atiaki lokolo boye atiaki boye babiloko wana ezo discret bato. Et par exemple maman mosusu pe autaki ko discuter même na bandeko mosusu na auto pesi conseil ke kolanda ba distraction na te parce que moni tango message ezoya eza na bato mosusu bazoya pona ko longola bato na présence ya kolanda message wana bazoya na ba sabotage. Par exemple tolandaki bandeko bakotaka na ba YouTube bakotaka na internet bazomona batie yo même ke oza na prison, batie yo ke messager aza na hôpital. Alors nyonso tu wana eza ba sabotage o bato ba sala batie même ba vidéo batie comme nanga soko fongoli moni mwasi bulumbu na kati po bato baza faible ba introduire biso balobio asundola mwana na miniki mais bato bavanda na miniki bayebi kenga na sundola jamais mwana nanga nayebaka kutu teke mwana mama wana mwana wana azalaki monianga bino mo bomoni kindoki ya banyanga ndenge ebimi na misu nakenda na miniki combien de fois pour na récupérer mwana mwasi wana azoboya. Alors bato mosusu bakoyaka bapesa message négatif po eboma message et affaiblir bakoki kozwa même doublir nanga mutu azoluka lokola parce que bato azalami bakoluka mutu mosusu azalelongi lokola basali même film ya bulumbu baprésente bino babitala makambo messager azosala oyo nyonso tu wana ezaka mpo baboma impact ya message. Mais nzambe akoprotege biso mpe baoyo baza mayele boza na numéro nanga oleka jamais par secrétaire balobi aza na hôpital mais benga bamosusu bazobenga nga na ba Skype mpo bayeba soki ya solo nasalaka video chaque jour nasalaka video nazosala tala date na se okomona ke eza ya date neti lelo lelo eza samedi nasalaka video lelo eza samedi nde video ya lelo yango bokomona mpe ebimi samedi le 19 mars oyo ya le 18 bomona pe na se e ba publier le 18 boso mutu yebisi bino ke azobela aza na hôpital aziki yo po o paniquer mais kota na site tala benga na numéro donc ezolakisa ke mutu wana azaka kandoki te mutu amisa mabe alo biso batande ngwana bazoluka bayebana na sima na biso bazoluka basala ba view to répondre bango te ba continuer. Voilà bandeko bino mo bozolanda et puis pepe tozokebisa bino ndenge messager azoloba po bato baza ba faible bazaka na ba élément conviction te bayaka na ba sabotage po ba détruire foi na bino. Or Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole. Koyoka n'importe qui te kotala rappel n'importe quoi te pour na regarder foi na yo ma bena na ina bakisa po ezana ba sœur mususu bazobenganga o messager na sona ekutina mobali nanga likolo na bato nyonso tu baza bana ya la moisson mondiale bao balandanga baza bana moisson mondiale na lingi libala mutu moko te kufa likolo so mobali no azofinga nga supporter ye so mobali no azotonga nga zala kimia koboma libala te ko basi o balandanga za basi ya botosi basi ya botosi nga soko za botosi te na kobengano même na groupe nanga naza na posa bato na posa bata botosi linga mobali no respecter ye ko linganga ko lika mobali na yote po mobali wana bali yo apesi yo respect linga epo za bato mususu Léon Dikapa yebisinga akendeki Paris za basi mususu na mibali bazo discuter basi mususu le alanda message o azaka mobali kitoko o atala matama ne kotaka o alataka bien ngana mwasi mobali ya batu yo linga pe mobali na yo linga nde message na nga tosa mobali na yo mwasi nyonso to ako respecter mobali nete mobali benganga nga mona okwesela ye donc na zali awa te po na comme ça bato ba fanatique mais tozo préparer bato ba kena na lola ba kena li felote mais na lola toza na système ya sika ya lola yango moni même na groupe intercession mutu nyonso akosambela nanga te avant sambela nanga il faut les kana fermissement oye ba nouvelle naissance oleki na enseignement simatoke prière na ko sala ko ba nyonso te to sambela to bandi ko sambela papa le retour na question ozo kumisa no ba rwandais ozo mona on normal que ba église moko songolo ebeta ba combattant ozo mona on normal entre tous les combattants au bunda pour na cause ya mboka na ye combattant esprit ya nzambe alors mutu nyonso ozo attaquer combattant
azo attaquer nzambe alors yo soko lobi ke lokola ba beti combattant wana mariage à mwana wana ba kendete yo pekisa bango c'est-à-dire ozana satan na kati na yo oza bomoko na biso te alors bato ndenge wana faut to écarter bango to kotambola na ba oyo bazana kati ya vision ozani koyeba ba volonté nzambe pour le moment ezani volonté nzambe ya li peuple ya nzambe ya Congo babima ne garima pour ba continuer garima makasi ba congolais bazo sambela satana bazo benga nzambe voilà. Ok, to zongi lisusu na mituna na biso bandeko ndenge message azoloba wana na lingi suko soulever loko moko message oto ko baka ba sabotage bato bazo sala ba commentaire bango na bango bazo wela no sala bonnet par exemple musu ba oto ko bana okutu atika mwana na Allemagne akipaka mwana wate ngambo ko na koloba na za témoin mama wana na Allemagne ngamba mama bena na solola na mama wana ba pesa nga téléphone alobi mama toza na posa mwana ayeba na bandeko ne basi na mibali po mokilo eza mukie bandeko na mama wana a changé numéro ya ndako mwana komi lelo oyo je crois komi na 21 ans 23 ans a changé na solola na ado bandeko boza na Allemagne botuna bolo bosolola na mwasi ya proverbe mama bena to solola na pona mwana bandeko na bandeko basolola mais bandeko ebele mwana bolo okutu azoteya akipaka mwana te bandeko to ko forcer te mama wana bloka mwana pa comme la 23 ans donc toko ko sa eloko moko te ba intoxication wana eza diete na ba vidéo to lobaka nyonso via muto oyo amati likolo ezalaka ya kobomba te nyonso eza polele bokota na ba vidéo bo mona to lobela yango mwana za na Allemagne ba développer boza kuna toza ko bunda pona batu mususu biso mo pe to leka na bakawa na bino pe boza kuna pe eza pe possible pe bo bundela pe biso eza pe malamu alors question sur les messagers wana na passé pona ko longole kivoki wana bandeko baloba oh azote ya mais asundola moi non moi na za na Allemagne nzambe moko ayebi azokola pe peut-être mo pa luka papa blocage mingi za côté ya mama na papa mobokoli oyo bazobokola e alors question sur ezali maman so abenga kalobi proverbe il faut zamkola ngo ezaki mardi obokindaka cour abi papa komi pasi pona kozwa yo tozozwa o lisusu te ndenge nini menga nayebi ke journée à mardi na jeudi olobaki yango mwa mingi ke ozalaka occupé mpona bato baza kobenga yo ntango mosusu bakozwa yo te so mpo kosunga mpo bandeko mosusu mpe bakoloba ndenge waki tozobenga tozozwa yo te mais normalement nayebisa bato ngai motu moko te akopasse par secrétaire bie boye na boye non mais mokolo ya mardi na jeudi nakoconseille bato baconsultaka nga te parce que eza mokolo oyo nazalaka na université nalekisaka journée momimba kuna et puis ezalaka mokolo oyo nazalaka na barecherche na ngai mokolo neti ya vendredi ezalaka jeûne et prière naliaka vraiment te ezalaka mpona prière okobenga nga mpona prière vendredi okobenga nga lundi okobenga nga samedi na dimanche mais mokolo ya mardi na mercredi na jeudi sauf ezala émergence ezala vraiment urgent voilà alors eloko mosusu mpe ndeko mosusu batiaki commentaire na bavideo alobi ozolobela mingi miracle ke bapasteur wana miracle eza mabe parce que yo moko nzambe asalelako na miracle te tandis que bon omoni motu so akomi mire alukaka so miracle te vrai miracle ezali bato bayamba jésus christ soki moto akomi mire parce que Jean Baptiste balobi azali le plus grand na bana nyonso mwasi abota alors miracle ni ya monene asalaki ayambisa bato yesu alors baoyo baza na bana mike omoni le biso nyonso bandaki kosambela sika tozakoluka so nazobondela bato bakwei te ozomona lokola nzambe asali te mais lelo oyo lokola ekoma na buzoba nalingaka kutu te so naobondela namona moto akweya nalingaka yango te donc nalingaka kutu te amweke nzambe asala na ndenge na ye alors bato bayebi histoire na nga na maboko oyo nabondela bato bakufa balamuka nabondela bato bamonaka te tokenda na général Soni na Matadi baba mongita aza lelo canadien azalaki na caméra bobenga baba oyo aza kosala théâtre ya baba azali témoin akoyesa bino mamoni esalamaka na Brazzaville na hôpital le koko na nga azalaki na hôpital combien de bato bazalaki maladi soki nakoti na hôpital oyo babiki yo kozala témoin te mpo baloba ozokotela nga donc na awa combien de bato kaka sikoyo aza na niongo abengi nga tobondeli mbala moko 30 minutes après moto ya niongo azali koboya kobenga ye abengi afuti niongo combien de bato kaka le fait que azolanda nga nabondeli kutu mpo na ye te aza kolota bandoto ya mabe bademo ebimi azolala bien donc miracle tolobela yango te vrai miracle
eza koyambisa bato Yesu Christ. Alors toke lisusu na mutuna mususu le messager avant tokota mutuna likambo nini o lelo tokolobela bandeko la fois passée oteyaki si mwasi aza na ministère te. Ouais. Alors tandis que na kata Bible toyebi na Joël alobaki molimo na Nzambe kokita likolo na basi likolo na mibali bato nyonso tu version na totangaka yango mais bato ebele bazaka na lisosoli nango te. Alors nalingi ofungola biso vraiment version wana po bato ebele nde bakomprenaka te bakoka mpe kocomprendre na Joël 2:28 elobi Joël 2:28 elobi après cela, ça dit, na côté Moussouba Lobi, après la confusion, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah oui, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, il faut voir le contexte, il y a l'Ikamumutazolobela. Joël Azoloba, après confusion. Confusion, c'est une période de confusion. Période où nous avons esprit qui est puisque tu as une période de confusion. Yes. Période de confusion où ils allaient sorcier, côté l'église, comme si pasteur. Si vous avez bien, disaient des aventures, les tous les là-bas, bazarol tanga misapi na zando, na supermarché, na wapi, bango tout côté l'église, comme un prophète. Tango ils attendent la confusion. Balobi après confusion, c'est-à-dire, si vous avez tout bazar na expérience que l'église de réveil est bandit. Parce que l'église, on va l'église de réveil, et ça l'église de réveil, parce que Martin Luther King a le quand une église n'arrive pas à donner satisfaction aux gens de sa génération, cette église a échoué. Ce qui église, ils ont coupé sa satisfaction. Dans les gens, il y a une génération dans la église échouée. Église, il faut faire sa vision. Il y a Batouba Pambouama, Batouba Yeba Liloba, Batouba Zala Fermi, esclavagisme et longwa. Mais église, lelo, est comme Sika qui nous besoin salama. Église lelo est comme si ka ba sataniste bazo sa ki satanisme na bango. Église lelo ba pasteur mingi sur 100 pasteurs 93 pasteurs ba simbi kisi. Ba yena on a cette église de comme si ka confusion. Alors alobi que après la confusion je répandrai mon esprit sur toute chair. À quoi répondre esprit na toute chair peut à déterminer. Alobi boy, vos fils et vos filles prophétiseront. Balobi te ba okoma ba pasteur, balobi te ba okoma ba évangéliste, balobi te ba okoma ba diacre, balobi te ba okoma ba apôtresse. Alors esprit nyonso tout moi sinon surtout alobi ki aza na ministère apostolique, aza pasteur, aza évangéliste, azali na kati ya confusion, azali Jézabel. Parce que esprit le rekoya bana na bino mibali na basi ba ko prophétiser. Ko prophétiser et la cité comme un prophète. N'importe qui a prophétiser. N'importe qui a de la part de Dieu. Dans le bango déjà, Punda Balam a prophétisé. Le fait que Punda a prophétisé, Yoko Lobate, Boya, Lelo, na Paris, na Belgique, na Saltel, Punda Balam, Lelo a prophétisé. Non. C'est-à-dire, Nzamba Lobi, Bana Mibali, Bako prophétiser, Bana Basi peut prophétiser, Balobi, ba vieillard, ba reçoit ba songe. Ba vieillard, ba reçoit ba songe, mais ba vieillard, ba boy kolal. Ba vieillard, eza banani. Ba mpaka oyo toyebaka lokola ba père et église de réveil. Ba Léopold Mutombo, ba Soni Kafuta, ba Kankenza, ba Kinziamina, ba nani, ba Tambulukoki. Il faut ba lala po bazwa ndoto, mais ba boy kolala. Ba ni kolala te. Butu bazo yokuta na bato kabila kozwa mbongo. Butu bazo luka place nini ba bato bakopesa mbongo po bakomisa bango ba pasteur. Ba kozwa vision de ba kozwa ba songe nini. Ba mpaka ba boy kolala. Ba boy ko solo na Nzambe. Balobi lokola ba umeli na Nzambe ba koki ko sala nyoso balingi. Et balobi lisusu awa na se balobi vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de vision. Mais ba jeunes gens pour bazwa vision peuvent malala. Ça dit na ba mpaka, na ba jeune pour bazwa vision faut balala. Ba boy ko lala. Vision zate yebsanga lelo na communauté na biso congolaise ça fait 50 ans il y a vie à poto.
na bamboka nyonso tu colonie na biso salini et colonie ya formation ba congolais bimi même na bale to mona ba congolais te même na karaté to mona ba congolais te ba o baza ba karatéka ba o ba maître ba comme ba journaliste ba o bazali ki ba ko za ba sala natation ba ko ba ndumba ba o ba ko kende classe ba six université baza ba docteur baza ni soki kaka aza monganga aza na kaka infirmière abani ko mi benga yemo docteur soki kaka za interprète pamba mi bengi avocat c'est-à-dire ba jeune na biso baza na ba vision te faute ya nani faute ezali ba leader ya solo ba ote ya sangomala ma solo bazate évangile lelo ekomi ba aventure comme fanatisme donc yango na lobaki ete mwasi nzamba pese ministère te mwasi nzamba tindiki ete po na koya kokoma pasteur mutu nyonso to na église o mwasi aza pasteur na ye mwasi azali apôtre na ye mwasi azali prophète na ye aokeli felo parce que bazali batomboki pe na suka tu asukisa même sur le serviteur et sur les servantes dans ces jours-là je répandrai mon esprit soki ba répondre esprit en Nzambe sur milimo nyonso ya basi na mibali mutako ko sa muninga zate bato bako landa basi lokwa ba mama olangi te basi lokwa ba Micheline Chabani te po Micheline Chabani la yebo benga ye mama poanya bota te bo benga mama poanya aso mérité aux mama taza même pas sœur azali na onction ya Betty Masikini ya mbilia bel ndenge moko ba mbilia bel ndenge mo ba tiala mwana po bazo sala musala moko bazo yembela Nzambe me na lokuta. Voilà réponse na ngai ko peso mwana. OK, voilà peuple bino mo bozolanda proverbe 30 binga zoloba. Alors on a quatre trash au émission bolanda biso mibale mingi penza to lobela on l'appellera femme. Je crois bolanda ngai moko personnellement tant on a les kaka na lobela ka mingi on l'appellera femme na parla ka mingi na tia na basi. Alors on to lingi pe sikoyo na présence ya mutu na Nzambe to lobela nano culture na biso basi. Culture na biso congolaise to perdre yango na ndenge nyonso na église na wapi na Europe na wapi na makambo ebele mais lokola Nzambe azosunga biso à travers musali na ye tolingi to développer yango vraiment po mutu na mutu ayebe sika na ye ebele toyebi te nini tokoki kosala nini tokoki ndenge mutu na Nzambe auti korevele wana do tozoyeba yango te confusion na verset oyo mona mutu akotanga akomi kopesa ba révélation na ndenge na ye esengeli toyeba makomi oyo explication nango ezoloba nini. Alors na kati on l'appellera femme le messager toza elongo na yo ndenge ozofungolela biso na lingi vraiment osunga biso parce que to perdre culture na biso biso ba mama tala ka mama benata on a lati na lati wezo la savement que mutu so ya tali akoyeba ke oyo c'est une femme africaine c'est une femme congolaise mais ezali susuté na elateli na mate ya kokoloba te to sotopokame to komi ba pasteur ba docteur ba évangéliste au bible eza contre yango mais talisa biso quand même to zonga penza na bo mwasi na biso to jouer ba rôle o Nzambe azosenga ke to sala yango. Mama bena mwasi azali aide semblable ya mobali. Nzambe akela mwasi pona kosepelisa mobali na ye. Mwasi ya solo ezali o aza soumise ezali o banda tongo tipokwa azoluka kosepelisa mobali na ye. Mwasi Nzambe yebisi regard na yo ezala tourner vers ton mari pas vers ton pasteur mais elateli ya mwasi eza très important babenga yango culture. Alors ezokamusanga lelo oyo esika oyo fallait ba protéger culture ya bato eza l'église mais église lelo et permettre basi ba saboter culture basi bazwa na église na bakolan basi bazwa na église bolumbu basi bazwa na église na basuki ya ba démon na mutu basi bazwa na église atie maquillage lokola sirène des eaux basi bazwa na église likolo ya biloko wana e BBC ba chorale e BBC ba église e BBC ba intercesseur tout et tout mwasi nyonso tout oyo azo se maquiller trop ata lobi ke azali na Nzambe ata lobi ni mwasi wana azali mutu azali na esprit ya sirène des eaux aza mwasi ya misala mabe aza mwasi oyo abungi nzela soko ke na 1 Timothée 2 abana 9 babandi balobi je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni de tresses d'or ni de perles
ni d'habits somptueux. C'est-à-dire, Nzambe a permettre moi c'est une église, mais moi ça c'est naturel. Au moins biso les tozo kola, tozo linga basi, au moins parfois bakangi nyataba, parfois bakangi balabala, parfois bakangi basuki wana maboko. Ezali boki africain na biso ngwana. Kibo Nzambe na biso ngwana, ki congolais na biso ngwana. Mais lelo au moins moi si na ebité, tala mingi au moins basi ba tiaka ba couleur ba rouge jaune na mutu ba rappelle kwa ba tiako. Baloba trop songi biloba loba. Donc nyonso tona ezo lakisa ke bato baza bizaleli mabe. Bato bayebi Nzambe te. Bato bazo tambola na obanga Nzambe te. Alors tenir à moi si balobi, il faut que je veux que aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses ni ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il conviennent à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Donc moi si vous avez servir Nzambe, vous avez profession de servir Nzambe, bakoye bayene la telinae. Akoya ne lamba sexité, akoya na kola e kangaite, o ezo dessiné banzoto nae, akoya kotika nzoto libanda te, akoya na ba maquillage belete. Alors lelo oyo basi na biso, ole batika na culture na biso ya africain, batika na culture na biso ya bonzambe, ba embrasser ba culture mususu. Au moins nazo na collant na éviter collant oyebi ke mutu musu akozala bayebaka ndumba na mutu ya malamu na bilamba neka Moïse bana Jetro bazo bani bakoyebisa papa na tomoni égyptien moko aye bazo benga égyptien po ani po alataki lokwa ba égyptien bien que Moïse ati akutani na Nzambe lelateli na yo bakoyeba koza ndumba bakoyeba kozali femme libre bakoyeba koza na pudeur te ne lateli na yo. Alors lelo les basi na biso bazo ya bazo ba suki kende ka beta na Google les cheveux du temple au mona ki ba suki wa ba mèche ya ba nini ya ba perruque wana ba nini ba ni pe ba perruque on bodi msanga muso bi ma solo bien te ezo uta na ba Nzambe ya ba démon yo zo yango tie na mutu et ko empêcher Nzambe akota na contact na yo bato belé bazui ko loka bazui ba problème likolo ba suki moi s'il faut à la descente tant bazo ba descente c'est-à-dire azoya sexité azoya bolumbute mais azoya kugumba melanzambe na ye lelo o toza na problème ne lateli ya basi ba pasteur mingi bazo koya bana bango bandumba te basi bato ba tenter bango ne lateli na bango na séduction yozoya na église ozoya tolo libanda olobo ko sambe yozoya na église ozoya bilamba libanda yo vandi boye combien de ba sous-vêtements na ba sengle ba pasteur bazo mona mikolo nyonso na l'église. Surtout, au moment ba pasteur ba ndoki mingi ba ninga na ba liboso. Bino ba mama bo travailler en église. Bo cheka ba so ba na ba liboso. Mingi muso mona vandi wana na sasa na kupeta yo na liboso aloka ka pasteur. To mona ka makambu biso ba pasteur le to telema. Ya moni ngana église na nga so lati église na okamba so lati bongo na biso zonga na ndako no changer bilamba parce que oye na boîte te oye na bar te. Alors l'église oyo pengwa oyo bunga nzela ils ont laissé à l'essentiel yo yaka latande ngolingi zala no ngolingi mais aux ala Nzambe te po mingi bazolo ba messager ba Nzambe atala ka motema na tala ka libanda te ko de lobiki baya na bango nde balingi balata ata na bolumbu ata na basilipe ya mike baye na bango po Nzambe atala ne motema atala ka libanda te mais motema ya mutu soki eza bo Nzambe ekolakisa ndenge ya olata na libanda ouais bayebaka ke mutu akuta na Nzambe na nenga na osambela te mais nenga tamola na libanda nenge garde robe na yo ezali bilamba ni yozolata ozobima ndenge nini comportement nous en ndenge nini kati na yo zo l'action na bilamba na yo po Moïse va traiter un égyptien po na bilamba Moïse alobaki te ba lamoni nenga lati balobi égyptien eko ede biso. Voilà. Ba maman langa vraiment lelo toza ya kopambolama parce que na nzela na messager pe na site o na biso tolobi Sentinelle TV 1 eza ko aider biso na communauté na biso vraiment total la même ba communauté mususu les messages. Na site maman. Na 11 poto que na 15 balobi que la femme écoute l'instruction en silence avec entière soumission. Même l'église. Balobi moi si ayo kamate ya na silence. Balobi moi si avant sambela atia kitamba na mutu nana longoli basi kitamba na mutu. Les anges mettaient ça Satan mutu longoli so mo. Bible à cause des anges. OK. Que la femme écoute l'instruction en silence avec entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais
elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de la transgression. Awa azong simso na jardin d'Éden. Na jardin d'Éden aussi longtemps Nzambe azalaki na Adam, Satan koka ko Satan te. Yango moni mukolo oyo Ève alembuma pesi Adam pour aller Adam ali ambuma bato bakansaki ezaki facile. Bato bakansaki Adam akutaki mbuma na mesa le. Non. Ève a tchaki pression. Ève a tchaki pression. Yango ni basi nyonso tu oyo na hiver. Alukaka o hiver yango ebandi somelanga voiture, so somelinga voiture te mutu na chambre na ye. Eza esprit ya Jezabel. Moi c'est nyonso tu oyo lelo to mona ba vidéo azosenga mobile basi babala yo. Mazosenga mobile na ye po akeno région de na mbongo na mbeto fo fute mbongo. Alateli yango ba collant, alateli yango ba jean na mbeto. Eza esprit ya Jezabel, eza pression oyo Adam azwaki na Ève. Moi si Jezabel asala na pression. Soko sali yango te, soko linganga te, fo bengisa ndeko nanga mwasi, soko bengisi ete na ndako tozana kimia te. Mwasi mobimbo oyo aza soumise, oyo aza aide semblable, oyo aye po aide bobali, azo promettre ke soko sali eloko wana te bozana kimia te. Yango ni Nzambe atuni Adam atuni Ève, atuni Nzambe, Adam atuni Nzambe alobi, est-ce que l'air tozalanga na yo, nga na péché, mwasi oyo pesa inga. Yango Bible lobi, mwasi lokola aza faible, mwasi lokola fongola ba porte. A droit autorité liboso mobalité. Bible ezoloba na je crois na 1 Corinthiens 11, c'est là dans le temps 1 Corinthiens 11 ezoloba, c'est Christ qui est le chef de l'église comme l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'église comme l'homme est le chef de la femme. Moi ce mobile aza chef ya moi si. Siko bino bo siki moi sans autorité l'église a comme ma prophétesse, a comme ma pasteur. A comme prophétesse, a comme pasteur évangéliste nabino. Il y a une malédiction aux fongola. Alors, à alobi était, alobi, nous avons tikeli ouverture. Alobi, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Qu'au devenir mère, awa, ezate okenobota kozobazemi non. Qu'au devenir mère, ezali musala oyoba, basi basala ki na Golgotha. Basi nde bakei koyebisa bapôtre ke Yesu asekwi. Mais basi bato bazaki ba témoin résurrection te. Témoin résurrection c'était des soldats romains. Moi si il y a samaritaine na Jean 4. Akei akuta na Yesu. Na Jean 4:32 Jésus se bino ba samaritain bo sambela nzambo boyebite. Bozo adorer nzambo boyebite. Bato ebele lelo bazo ke l'église ba bako samba ba yebite lo ni bazo adorer. Alors moi si wana kena sani akiko yebisa bato ko témoigner que tala mo Christou tala Messie ayeyo akoma ki pasteur te akoma ki apôtre te. Soki Jésus azaki na posa azwa ba apôtresse Marie de Magdala, Marie maman na ye ba tambola ki na Yesu bande les Judas aboyi apostolat il a fallu bazwa mwasi moko. Mais Nzambe apesi mwasi ministère te. Nzambe ayebi ke mwasi aza aide semblable, Nzambe ayebi ke mwasi akoki kokamba ba maman, mwasi akoki kozala na intercession, mwasi akoki ko prophétiser, mais mwasi aza na parole d'autorité te. Alors, mutu yo surtout o akendaka na église ke mwasi azali pasteur na ye, mwasi aza apôtre na ye, mwasi aza prophétesse na ye, azomilakila mabe po se Nzambe apesi mwasi autorité te. Paul alobi yango, Nzambe aye ko confirmer yango na 1 Corinthiens je crois 11. 1 Corinthiens 11, et ça, Jésus-Christ est le chef de l'église comme l'homme est le chef de la femme. Donc, moi, c'est un ministère. Mais moi, c'est vous allez sauver ceux qui ont mis côté ici dans le ministère, qui ont évangélisé, qui ont ça. Tu as même les lots. L'église est belle, oyo ça va aventir les lots. Banani va supporter, basit. Mais dans les faux. Dans les faux. Banani va tourner ici, maman Olangi, basit. Banani batondi si ba pasteur wa lokuta basi. Pour l'année basi wana ba pasteur a solo balanda bango te ba olanda ka lokuta. Ça dit basi bazana instinct ya rolanda diable. Diable azalaki na facilité à kokosa Ève qui a meke pa Adam. Adam diable nga ko Nzambe ebisaki Adam. Adam moni ndenge za bo ba nyama nyoso za na mboko oyo.
oyo pesi ba kombo kaka Tchakou muté koloba me koloba ka makambo oyo eko répéter oyo lobi à part Tchakou ezana nyama moko te akoya koloba mais moi ça yeba secret na te moi si nyoka eko solo na ye nyoka kosi a menacer Adam a tie ba pression moi si nyoso to azan esprit à Jézabel a na ba pression calculer Jézabel a ko signer même une lettre a imiter signature à mobile na ye pour abotola mabele ya Mosai Nanzam. Vraiment, bandeko na ngai, ba mama, bandeko basi, message ezali très profond. Pe eza mawa mingi révolutionner biso to eba identité na biso, to eba position na biso, to eba ba rôle na biso nini toza ko sala. Na loba ngo de temps certaine émission na ngai on l'appellera femme que moi si soki alobi asa likambo dans le bien ou dans le mal, akosala yango parce que moi ça zakana limite te. Mais messager nga eta ke mama na yebite bible zo ebisa biso lobi ke bana ya molili baleki biso na mayeli. Mais pourquoi tout le monde a même bandeko na biso ba pakistanais na culture na bango basi ozomona baza ko se soumettre et là teli na bango mais toyebi ke bango baza pema na bonzambe te mais biso ba chrétien pourquoi toza ko atteindre niveau wana te nzambe baza ko lobela biso mage bino boza ko loba mage boza ko enseigner biso Congolais mama benaza idolâtre soko olobi bana ya molili ba amale mayele koleka biso kosite ba rwandaise nde bapesi ba rwandais Congo bazwi nzoto na bango batie po babotola Congo mais basi na biso eloko ni basali bake ko supporter bato kaka bazobotola Congo bato kaka baza ba traître pona nini parce que baza na molimo nzambe te parce que bazoyi bateke na Daniel 12:3 ezoloba ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles et à toujours et perpétuité. C'est-à-dire, les amalamu Mosai Nanzambe abana ko exposer la vérité oyo. Paul azobisa na Timothée alobi tango bana ko exposer ba biloko oyo na frère na yo, c'est alors que tu seras un bon ministère. En agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui te suivent. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu solo, avant de le sauver, il faut que sauver. Amen. Si on a sauvé, c'est ça. Il faut que la sauver. Et à travers mon salon, on a sala, batebele bako komona ki ngamo na sauver, ya on a olinga batu soba sauver, na komisi ko exposer na batu. Ti ya moni mokili mobima monde entier, on ne parle que des proverbes, mais message nangeza ki kombati na ba TV baboya. Bafunda biso basala nyonso tout petit siko bazo continuer ko étouffer message so to sali message bazo sabotage ko sala ba vidéo contre nga ko kosela nga makamu ko finga nga tout nyonso tout po balebisa message mais Christ est prêché et bana na nzambe a solo ba koyoka biso ça dit soza mwana na nzambe solo esengelo yebake okoko za la diaconesse l'église okoko za la intercesseuse l'église okoko prophétiser l'église mais nzamba pesi au ministère te moi c'est un ministère te pour un ministère autorité te parce que ministère ya parole les ministère à prière na autorité mais nzamba pesi on pas moi cité alors basi nyo surtout o ba koti biloko wana ba koti na ba secte ezali groupe o ezali sans onction ya secte ezali groupe o ezali sans onction nzambe mais sous l'onction diabolique alors so ezala détaché ezali détaché na vraie parole en Nzambe et ba kotis ko na détachement na ba à s'attacher na doctrine ya ba guru yango moni bazo benga en secte so tangi na 2 Pierre 2 bandana 1 tina 2 balobi ba repona ba faux prophètes parmi vous il y aura parmi vous des faux docteurs reniant les maîtres la voie de la vérité sera calomniée aujourd'hui tous vos églises actuelles ont abandonné la foi de Christ quand vous abandonnez la doctrine des maîtres les enseignements du maître, c'est-à-dire beaucoup de ce qu'on a kati, il y a au babenga secte, au ezali doctrine aba guru, au moni doctrine aba démon, au mona pasteur azo s'accoupler na ba fille nyos église, ba comme ça on secret na bango. Ba diaconesse mingi lelo, ba boti bana na ba pasteur ba bomba ba secret wana. Ba yebi mami bali ba yebite parce que ba sali likopa ya ba ndoki ba lokaka, bango na ba oyo ba oya kota na mouvement na soki oyebi likamuti. Voilà, et le côté de balelo que ezali vraiment makasi mingi pe mawamini kolanda mwasi akota na doctrine doctrine ba démon moi c'est seule fois na doctrine nzambe
okoyeba ye na elateli na ye mwasi na biso Elobeli touti na ye. na culture ya botosi Ya mwasi kobikitisa. akoki kolata kolant te abima na miso ya bato no akende yango na église. Voilà, na ozongeli susu messager bamama na ngai ya solo eza pasi mpe eza mawa so totali baeglize ebele lelo totondisami kaka basi nde bayaka ebele meme so nalandi nde bato babengako mingi eza kaka biso basi me bamama na ngai lelo soki biso basi oyo toza kobenga toza kocomprendre totelemi vraiment dans le vrai me mboka na biso ekochange te makambo ebele ekochange te mais pourquoi ebele makambo ebele eza kochange te parce que nano tomisosoli te nano tocomprendre te me na mama te yabo eza korévolutionne biso tocomprendre surtout biso toza na diaspora toye eza hasard te messager nzambe atindi biso par exemple yo ozomiyeba te eza mission totala baester basi mosusu basalaki mpo na mboka na bango biso so ntango toye na diaspora totala na mboka na biso makambo ezolekana mwasi oyo oza na diaspora ozosala nini na kati église ozosala nini na zingazinga no na entourage ozosala nini de na makambo ebele biso basi tozalaka toujours toyaka toujours totali meme tosala baanalyse tokonte na kati ya baeglise na 100% 80% eza biso basi mibali 20%. me biso basi wana nini oyo toza kosala soki toza kopistone te toza impact eza komonana te parce que culture na biso toperdre yango liloba oyo nzambe azosenga biso tosala yango vraiment eza te epuis toza na kati ignorance mutu mosusu message ta mosusu biso bamama makambo mosusu mutu azosala bina osala bayebi ke aza dans le vrai mais eza ignorance na suka boya osutuka ke nga nayeba ke naza dans le vrai nzoka eza ignorance oyo eza kopeshe contre nzambe mais mama te ya boye etango eza koya eza korévolutionne ntango oyoki yango luka nano osala baanalyse otangi yango mpe mpo nzambe akoki kopekisa yo mama te kosala likambo mpo na likambo songolo te seke ntango nzambe azoloba makambo ke mwasi aza na ministère te ayebi pourquoi neti nazwi révélation moko pembeni na mesani ntango azoloba donc parce que nzambe ayebi ke biso basi toza faible et c'est vrai mwasi aza faible na nyonso mwasi so otali partout bamanipulaka kaka biso basi na makambo ebele bavictime eza kaka biso basi bato bazoviole eza kaka biso basi mais parmi basi oyo baza koviole baza komanipule exception quand même ezali biso baoyo toza kotelema mpona korévolutionne bino kozala pembeni ya bato na nzambe mpo barévolutionne biso ke totikalaka kaka te pourkui ya mabe bakoki kozwaka toujours les deva tala barwandaise bazwi les deva ti bayoki kozwa pourkui biso mpe bamama toza na diaspora tokoposala mpe bastratégie te mpo tosikola mboka na biso tosikola mpe makambo ebele toza kaka na makambo ezanga ntina baconcert bamiziki soki omoni miziki ebeta moni basi basopani bamama na nga mokili ekoleka nyonso ekoleka baage oyo nde balobaka mpe obandaki okola fleur ti omona mpe ozonuna mpe makambo echangeaka bambula echangeaka alors totala te kaka nazalaki boye na continue kaka na vie oyo eza vraiment bien te alors messager biso topamboli yo na on l'appellera femme na éducation oyo toza kosala tout mpona koéduke communauté na biso na bamama na nyonso oyo nzambe azotia na mitema na biso parce que nyonso tozoloba eza fardeau oyo nzambe azotia na kati ya mitema na biso et toza kotransmettre mpe fardeau mpa na bino ke bino mpe bozalaka mpe na fardeau oye na poto fardeau nini nzambe azopesa yo zingazinga na baentourage na yo na bandeko na yo na baninga mosusu oyo makambo ezotambola te ezosala yo nini ozosentir nini bandeko babotoli bango bana bandeko bazosala makambo bien te ezosala yo nini donc nayebi te mpona kokende na suka message nini oyo okoki kopesaka kolanse lisusu mpona bandeko na biso basi en général partout surtout na diaspora basi ebele aye na mboka eza kokule lelele miel mais baza kotourne en rond baza kocomprendre te pawa nini oyo nzambe apesi biso basi toza nango partout liboso ya mikonzi ya mboka tokoki kotelema mpe tolobi mais mwasi aza down azoyeba te puissance na ye conseil nga na opesa na bandeko baolanda biso parce que totikali pratiquement na 2 minutes po bémission na biso elekaka 47 minutes te po eloko ya kitoko ezalaka mokuse so omoni moto aoleka bémission 1 heure ebelebele donc faluka su nzambe parce que émission ya kitoko oyo mokuse ezalaka bien na Romains 10 et 17 balobi la foi vient de ce qu'on attend moto nyonso tout il faut asala attention ayokaka nini mabena soki ozolata na se ya mokili ya lokola ndumba
kokanisa te ke soki okufi osekwa lokola mosantu non. Soki ozoyoka ba masolo oyo kopambwama okotombwama twetwe kokanisa te kokota na lola. Zala jalouse. Pesa matoi no na bato balobaka malamu. Pesa matoi no na bato balobaka de la part de Dieu. Nzambe na nga batela bino, nzambe na nga tombola bino parce que musalo tozosala ngona bino. Bato à Paris, tozoya na Paris le 8 avril. Ezosila bazokoma yo na topesa baya gode bandeko na so alingwala neti keso mona bosalaki ndeko moko alobi mama bena pakolaka tututu ndeko nanga nayebi te soki obwakelinga nde nini bato bayebi nga tuna nakoli na lingwala baya gode bandeko na ngai bana lingwala nyonso boyebi biso famille na nga donc moyen na se justifier ezate mama bena na tiaka produit te na pakolaka ikabi ndeko mbali wana achaki komate alobaki de tout derrière mais nayebi produit te mais take mwasi nyonso abomisaka poso na ye tobotami na famille bato ya pembe. Vraiment mot de la fin le messager et puis bandeko nyonso tout bokolanda biso la prochaine messager azoya na Paris na Belgique biso surtout bandeko ebele toya wana po to vivre le boko na Nzambe et puis mwingi bozala na jeûne et prière pona kozwa quelque chose ko uta pa na Nzambe à travers l'homme de Dieu. Mot de la fin. Mot de la fin, Nzambe amona bino, Nzambe batela bino, bozala malamu, bolandaka beaucoup plus bateau bazoba de la part de Dieu. Amen. Bozala ba fanatique te, boyoka biyoka yokate, bokanga na Nzambe, chaque tongo bozala na biso na petit déjeuner où ezali sagesse pe makambo na Nzambe na ba bomo na biso vraiment topesi bino mbote bye 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 vraiment bandeko na nyonso alingwala bye bye baya gode na Londres bayaya bino nyonso tu bana lingwala kimia na Nzambe ebila bino na bandako bye bye bana masina